Au recueil, c'est la biso bilan et Amanda chante depuis 2010. Si le zéro. Et le remis à zéro. Zéro. La musique et Yambo Cannabis. Fond de bas, zéro, je te dis. Zéro. Donc, Manda chante, Azong et la biso banzemba. Ibrahim! Chamalanga! Tozong à côté kuna, abeta on est karaoké. Vous comprenez? Babilo retour au bêta, je te dis zéro. Abeta netiwap. Manda chante azana bila morote autovanda tout bando résoudre langue belé tête. Manda chante à quoi le banc pas en actualité pour y a déjà artiste moi ça qui déjà ça qui déjà ça la place à le couloir raté pour Ndima qui est aux athées dans cette actualité pour ce que tu as tembe ba confirmer aussi là ba brasserie on se ba robeta tous les musiciens mutu nani naé ba robeta yo faut oser la association ba quartier ndenge kalebetaka njili ba betina na matete ba betina lemba tant njili zo ya ba yepe na yo. Ah, actualité na yo. Achatenti na mutu wala vie. Tata na kombo penguya na yo. Na sengi lipamboli yangelingeli. Na babone nyoso ya Kleboa. Babone nyoso ya kleboa.com. Bopambwami. Pe bopambwami lisusu. Kleboa.com. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir encore une fois. C'est Annette Chituka, votre humble servante. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que moi, Annette Chituka, j'aime communiquer avec vous. Et ça se fait à travers ce micro et cette caméra. Je tiens avant tout à remercier celui qui est derrière la caméra, celui qui fait en sorte que j'apparaisse en toute beauté devant vos écrans. Grand merci à toi, Herman Emporio, garçon slim. Grand merci à tous nos abonnés de Kleboa.com. Grand merci à My Lady Boss, Pichou Mangaya. Grand merci à l'homme invisible de la nation. Pourquoi pas à toi, Irène Mwanda, maman sociale. Voilà, mesdames et messieurs, je ne suis pas seule aujourd'hui. Une fois de plus, je reçois pour vous Arnaud Mukenge. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. À qui je dis bonjour Arnaud Mukenge. Bonjour Annette Chituka. En mode masque caca. Confinement, ils ont été mingi quoi. Donc ce qui Bible les autres biso batu mingi balinga rotosate confirmé. Voilà, merci beaucoup à toi Arnaud Mukenge. Grand merci à mon major Francis Sankoumo. Grand merci à mon vieux Chaise Chilombo. Sans plus tarder, Arnaud Mukenge, tokotana liso na biso yalelo. Boni moment où il y a confinement, ndenge nyozo gérer yango. La crise des alliés, est-ce que faire réseau fonctionner? Comment ça se passe? Oui, Annette, ils ont passé, il y a un moment que tu vas vendre vraiment 3 semaines et demie, donc sans bouger, donc c'est un peu difficile avec nous. Mais si tu as toujours chance, nous avons fait ça donc donc tout le monde a la musique. Le matin tu sors, elle part, oui, il part à l'école, donc parce que tu savourais trop bien. Donc, Madame Annette, quand on est 1 mètre, je crois que avant de couper, déjà, je suis bien, même moral. Donc, c'est là maintenant, je dois enlever mon truc pour que tu aies même moral dans le bon. Voilà. Merci beaucoup à toi, Arnaud Mukenge. Sans plus tarder, tu as déjà na Aliso, na biso ya lelo. Arnaud Mukenge, depuis Manda chante, Papa Lutumba Tikelae, mouvement nae a gérer, voilà, évolution dans les années. Est-ce que Amati ce mouvement depuis absence il y a Papa Lutumba to ezaka kanenge ezalaka? En tout cas, na respect na pe sarayo Annette Chituka, na respect na pe saka chaîne na biso Kleboa. À chaque fois que ndingi se ezali to yaka directement. Na respect na zo pe sa bato bazola na biso sikoyo Nkumumanda chante abomela Papa Lutumba cop. Abomela et jeu. Donc d'ailleurs, par rapport à moi, ce que papa va kende à tout un conseil, na biso ben individu to ngoto pesa ye conseil on le bagano papa manda za na alignement ya Wenge au président la bango za JB président bango za Wera a longwe mbala moko na alignement Wenge pour a sauter à côté na OK Jazz a bomi comme kende kuna tala combien de musiciens au papa Lutumba tikaka ya bana OK wana so bazaka 82 batika la 4 o musu bakenda wapi donc a même bango na alignement ya application constante. Donc, abomagé vraiment, na marché mon angate
comme manda chante na respect na pesa rayo en tant que l'équipe mobile ndeko na mobile en tout cas boreka match donc ça na lettre d'émission que non en tout cas papa na continuer nga vision nga ya référence wenge référence bana OK na kokité ozomona okoma libanda que attends maman laisse-moi finir okoma libanda que bana OK en concert bayebe bakuti 2 chansons ya Papa Lutumba 15 chansons ya wenge référence batu baye kotala manda to baye koyoka ba nostalgie ya Papa Lutumba donc j'ai ça mabe na perso exemple mo ndé na boyen individu congolais pour na linga Kinshasa makasi mbala moko buba komisi na président Angola na robomela batu cop na roboma Angola batu na yebi frontière était donc na yebi portugais te ata ko tuna kendaka na zonga mais na yebi ndako bien te vous comprenez na longwa na komi président Malawi en tout cas cop ekokufa ndenge moko Papa Lutumba apesa manda chante na confiance ndenge bande ko ya ba série papa zobela confiance kutu na ndenga bien soki na raisonnable so vraiment na tali bien faki batikela ngata est grave manda pena bomela avec cop na ndenga liboma amema bango na limema wenge OK bana OK za orchestre ba mikolo ba intellectuel ba kendaka kimia biso na wenge za 12 vous comprenez amema bango ndenga na bomage donc akutu na otala kubwe na lelaka mais soki Papa Lutumba tikela ki mouvement ils a pas yeba ki kaza compétent. Il est compétent, c'est un bon chanteur, mais na lignement azaté. Lignement azaté. Fallait qu'il va vendre sous bien. Il y a un moment où il a opé sa maman Amazon, raison ma casse, mère tant papa Mbappé a sonné ma kendagi, mère a petit kata lito il a été à l'excité na balobaki basalaki. Donc mère a kené na bango bango tout droit. Ici on fait ça, alignement c'est vivre la musique à point barre. Il y a un moment au kokité au longwe. Vous comprenez les vitesses mère akenaki na G yango wana donc kumumanda chante aborigé ça le vena lettre d'émission que non na longwe par rapport à nazo kokate na bomeli papa na bomeli papa cop na donc mais est-ce que au c'est la biso bilan et Amanda chante depuis 2010 si le zéro et le remis à zéro zéro musique ya mboka na biso fond de bas zéro je te dis zéro. Kumu a côté studio combien de fois? Tout le monde a juste qu'à fiche. Oh nani, oh lettre, nani, oh chiffre, ce qui n'est pas. Donc, manda chante, azong et la biso banzemba. Ibrahim, Chamalanga. Tout zong à côté kuna, abeta on est ba karaoké. Vous comprenez? Babilo ko toi beta, oh je te dis zéro. Abeta net wap. Nazui, au 2010 style 2020. Donc ça net 10 ans. Ça va na personne en 2011, abeta wap. 2012 abeta assistance à Batou. So comme net mikolo au moins la ka oketa bina filé na concert. Bango ba luka actualité. Ozomona logola bina filé azana moi base mikolo. Au moins la ka o mukola yo tala yo te. Mukolo sala makamuna yo. Sala makamuna yo tambole na lignement na yo. Abomela Papa Lutumba cop donc déjà ça habit de confiance et surtout mo wey so ka tigelo le pango na yo gérer au BBC et ça habit de confiance. Vous comprenez? Manda chata zana bila morote to vanda to bando résoudre langue belé voilà jamais. Alors Mukenge j'espère que Olanda qui vidéo oyo Manda chanta salaki à lobby ba question ça yo maman plateau ça ba question ba réponse ya voilà à lobby que Fally Ipupa aza général Ferregola aza mbolombolo na donc na sima Fally Ipupa kuta sala makambu oyo na Kofi akoki osala te na Kofi asala te. Manda chante ko le bango pas en actualité pour yaza déjà artiste moi ça qui déjà ça qui déjà ça la place en le couleur à te. Le fait de voir la comparaison entre Fally et Ferregola, c'est loyal. Mais quand tu as la vidéo pour nous quitter, ça peut être artiste encore to ko matisa mususu pendant que bango ni on se mi balé tozana posa na bango bazo ça la fierté mboka na biso. Annette sur habité la plupart des gens au ba Kennedy na aussi là au to benga ba produit fini. Ba luka ba diembela. Tika Manda chata zagu na liste te. Ya akeni ko postuler, zagu na liste te. A postuler comme un député. A postuler na comme un député. Qui boumé c'est comme tant on va so uzano confiance kana kuna kulutu na bengo viens, tu vas travailler avec moi. Non moi bela mutu muso azakani muta cabine kwa me bakoma benga. Oh ah, basa yuko ba veste bendeni. On a comme conseiller ministre. Ah, on a comme administrateur. Administrateur ni tamsu
il y a groupe WhatsApp ton ndengeni mais on met na liste ba misema nda chanta zate kulutu ndima qui est aux zate na carte actualité pour ce que cheka tembe ba confirmer aussi là ba brasserie on so ba robeta tous les musiciens mutu nani nae ba robeta yo faut oser la association ba quartier ndenge kalebetaka njili ba betina na matete ba betina lemba tant njili zo ya ba yepe na yo actualité na yo acha tenti na mutu wala vie azale ce qui peut côté suka peut-être ba caméra tambola ko luba na opeli kamozate mais ya ba tcha la liste ba kulutu voilà pe alukuta ba bete weli misanga voilà pe na weli misanga pe na pardon voilà Arnaud Bukenge Olandi single ya Jimé Piano na frère Patrice po yo za mingi mondi ma frère Patrice au trouver on ndengeni comme na frère Patrice ayemba na papa chéri Motopamba. Bon Annette papa chéri azara na mukila te papa chéri azara na mukila te azara na masekete ndenge moko pe na ngala yo donc eloko kabola biso ezaka que toujours vivre normal songa na liaka ndunda papa chéri Motopamba aliaka ndunda o mso aliaka ndunda soki ba yembi ensemble bon pour ne pas confirmer ngala on atali yango te on atali yango te na yoki information mais à vérifier pour ngala za mwana malé donc na ko landela natala susu bien pesa pe mabete natala ki wera sona ya ki église ayaki l'église tozaki na moi retard moko ya ba accompagnateur wera sona zo ki instrument babeta ki tango fa partir ça ba prière en live wera sona bete moko na suka moko na sama wa fa partir ça wera zo beta beta ka mo correct abeta ki ngo ndenge note salela ki na disque donc ngamona ki ngo mabete. Mais sinon, les chrétiens mususu, le fait que mon aba musicien, il y a musique moderne, il y a musique chrétienne, basangani, il y a certains interprétants, on a ba nengi moro. La foi congolais. Ba yela mbongote. Na to yemba yo ju ya muze ba ya ko yela mbongote. O mususu ba yemba ka nini comme la nini. Nzema moko ucho le ka ba yemba ba ngonyoso. O mona pena pas faire koti pas frère nani Charles Mumbaya pas. Oh. Donc na biso to mona ka nini. On est tous des Congolais. Ce qui est le remous ya moka photo yemba ngo ensemble quoi ya ko kabola wana wazandoki wazanini est-ce que kanga ina maseke non yo nanda kuna ba soko zongi bana beka papa yepe kuna papa ozomo donc ndoki azate ezaka ke mutu mutawala nzela zo landa ezako mutu mutawala nzela na ce qui mbele betami boyebi no so busangani mais ndenga bien quoi ndenge na utolanda siko conseil ya mama ya biso social Irène Mwanza. Aïe. Na pese mbote pa va pas ali mama Irène Mwanza. Na yabi ke to solo na sukawa. Voilà, Arnaud Mukenge, l'effet de voir Bokechu Mikolo lisusu azo continuer na ba vidéo et tout. Est-ce que kosa la ba vidéo kolo bato ko finga ba propos yazo tenir na ba vidéo na et ça fait partie ya combat? Bon, ils avaient na combattre. So Bokechu azaki na succès. Peut-être on va te montrer un combat. Bokechu azo diembela, tu vois. Na bato bakena, au moins na uto tu na pe mama Irène Mwanza. Ata muta umeli banda mboka. Umeli pena donc. Ba confirmer ko tu na kumisi nzambe makasi ndenge confirmer kangeli ato umela to mona na pe kala. Ata tiki bana kwa yabi ketango kozonga bana bazada le bon. Yabi ke Bokechu ato bengi tanya mujango tu na kino. Est-ce que mona ata Bokechu na mwa café mo kaibe. Bokechu kena pe ko beta bia, c'est on doit beta bia. Yo zaka so yoki mutanga selo ko na bia yo yeka kambala moko mais bon ça peut taina yo quand même ozaka na pototi baninga bazaka na basala gym to mona tina kinga kati mokonda za na sala gym kuna physique ta izaka kitoko mais yo mona pena matama lokwa liboke bakanga malembe yo sopa basupu mupandi bongisa tai papa bongisa tai no ngamu na ebiso bongisa tai na conseil na ndeko no mobali ba ucho be nga pene Équateur bazo luka ba matanga mo zo landa nawa fo yemba kuna banze moni ya makasi na matanga mais yo mokolo nzembo sala bando de poste ba osansambo en Équateur je crois ba kulutanga ba avec José Makila ba osansambo ba bengisa yo kine beta Bokechu kolanda bano bakamuna yete kolanda bakamuna yete on laisse le temps politicien mais comme un peu moi individu à Télémi par exemple na Paris azo admirer ba combattant pe ba ye ba kangi ba meki o menacer Bokechu azanga biloko sala awasa biloko sala alobaka bien nanya kenda kei amona bien kenda kei mais au moins que non batu nyoso yo lobaki et ça la mi paye mozo continuer kaka donc manque à faire ya on a bisinde on nga yawa alobaki bien que batu ba vivre na agriculture
Vous avez pêche na agriculture. Agriculture en yawa, ba place ça na ba nsele kuna. Si tu n'es pas ouvert la porte bon soka yé, ba ko benga kaka non bon, ba pesa y place kuna ça l'agriculture. Donc azaka mboka biba na pêche na agriculture. Mais yaka wa, na bisa ko conseiller que mi kitsa zonga wa, tuza na gratuité. Okotanga ba là, ekozong soma yele. Ça va stress maman. Et aussi la non calamité. Voilà, merci beaucoup à toi Arnaud de Mukenge. Grand merci à toi Madame du cœur Annie Moussouloukou. Et c'est lui. Voilà. Annette na pena na bonga mi vena bien boina gati ko toke musika. Armand. Et c'est Arnaud de Mukenge boni masolo ya Ibouba Shaingenge. Couramment te fourmi Jackie Chan Ibouba. Très bien. Il y a eu Kaza la studio, tu souviens l'autre fois. C'est Kaza la studio. Mais il y a eu que confinement sur le vidé, il n'y a pas toujours en actualité. Mais sinon, Arnaud Mukenge, le fait de voir Shaingenge, un musicien, Jibem Piana, à qui et pas Wera, Koluka Wera Fulae. Au moins, il y a un des. T'es à Fulae, t'es. Wera Tchaka, le Boko. Au moins, il y a Fula, autour de la musique, et ça, le quoi, bah, on y est bana. Shaingenge a yébana déjà. Abeta Zeni sur les pieds, baba. Au moins, il y a 2 jours dans la kermesse. Shaingenge a un podium. Vous avez ça za bana ba koli sha tangisa ka bana ba place ba donc abeta ndulo ezaka pena ba frontement ya makasi wana donc o ezaka ke ngambu ya zalaki banyata bango mambeta ayebi ke koto wera tala ne moni wera za mutu moko très mystique wera pena tanga osala ba répétition na ye intercommune tanga komi na changu na moni ba bendo son ba ye habite mukonza changu azali ba Jos Diena ba habité Mukonda Changu azali ne ba bengaki venons Apocalypse 22 comme Kamba bienvenue Kamba bengaki couramment te fourmi Jackie Chan Ibouba Shaingenge nda yaki wana ba petaki pena mbela makasi na wera son wera décida qui devant tout le monde ba kota studio pesi ba sali nzembo confirmer vidéo Afrique du Sud Dubaï pour na ba clip finissage et puis production. Mais de fois, on a payé Shaingenge, mingi na ba concert il y a Papa Chéri. Donc oui, donc pour montrer que na vana ki na bino mingi na lembi na nga. Tout le monde n'a rien. Na vana ki na bino mingi na lembi. Tout na skori anani. Rio ane le côté. J'ai qui bien ça ane le côté. Mais Shaï quand même quand il était chez l'autre avant de partager espace la parcelle 4 portes mais les lois dans le pan où il y a mon 10e rue ba président bazalaka. 10e rue limité ba président ba ngolo ba vana chaya vana 10e otala ba kamul interne 10e otali ba Félix Wazeko na 10e otali ba gango international mais succès des arts na musique ataye pazo ba fan bazo consommer le autant azo betate banzemba sikezo bimate bon avec peut obito lobela bilan Shaingenge na batanyo so depuis longa BCBG tile la sali pe le autant au monde quand même Ibouba Shaingenge azana actualité par rapport à un siège. Soko moni buba oluke na wenza gambela te pa teka masangu te oluke na zigida te pa teka matungulu te oluka ye na siège ne sika répétara soko ye na Wavila ex Wavila NTV na debonoma face à ma crevette wana chaque samedi azawana de 18h à X time abola komona tout le monde bazawana ba jabet mos Congol bazawana ozomona donc mutu fozaka na position pe siège. Tant papa le tout mazaka na bana oke to ebaka ke dimanche ou vendredi to banoke na bibwa ngana bana okende ngana okende bibwa vous comprenez oye pena na Sébastien nganza mi pena boye via zonika atanda le maki ba ile mwa kita zonika siko lelo babeta suwa papa na bisa Sébastien tala yebela vous monde donc babilo mso za lango eza que to meka ko forcer te eloko ezala ka faut ko affronter Manda chante tango yaki akuti bana oke. Non yozo comparer Shaingenge na Manda chante. Te Manda chante akulutu na yo. Ada kulutu na yo mesha aleki manda. Sinon Shaingenge banda pe alongwa na BCB ja parka nzembo oyo e cartonaka ti lelo toyemba ngo to beta ngo beta na ba terrasse par-ci par-là et ça na nzembo mususu ta beta liso na niveau nzembo wana. Il pleut ou il neige, avant la fin il faut que je tienne. Bah promesse non ça bon je ne suis pas chanteur mais nayoka na kenda otala chai na studio avec singa 14 titres mi bara mona bella donc fièvre on est dans quoi virus na bella je te dis
mi baramo donc muta bimina abimina actualité apesi bino mbote mi oyebi mi baramo biso bambunza de to yebi ngeza mbote donc apesi bino mbote poussa na to vanda tindika chakala donc soko bo ah gaye ay manje ba sexy chocolat djem bana bana ki na français ngabi ah est-ce que ba ba Julien Chai mtapesa kango jibete bon ngamo na mitunaka weza ba vérité na bango caché ozomona donc kapena banje musu miyoto mutu pena beti nzema miyoto boye miyoto ah ngaye président Mao Mobali Ngai Mobali Libinza c'est la taille qui trouble les femmes ba betele nzema miyoto zo kapena nzembo mélancolique na yoka nzema na lela na bi jour mutu alinga minga okufa ba sa lever du corps na nzembo wana ozomona donc président Manda chante, il était fort quand il était avec Roi Pelé. Très fort même. La preuve en est, tu vois, Toza qu'on se référait à Ibrahim, tu vois. Donc, depuis à Longwa, il fallait qu'au moins Azala soutenu par quelqu'un pour que avancer bien. Mais bon, papa a tiré les charges à ma casse, banao qui orchestre les qui les colo ma casse. Donc, mais sinon, Arnaud Boukengo, et oui que il y a certaines personnes Zawana seulement pour accompagner les succès des autres. Les lots sont à l'ongwe pe place sous place que tout comme on est maintenant tant en makasi à l'ongwe mais qui a ça les lots on est ici maté. C'est le cas par exemple il y a des musiciens qui sont BCB Joba Longwaka. Ceux qui accueilli musique n'est après Simbaté. Bon, au moins il va musiciens ni sauter. Et ça quand l'impelat. Ça quand l'impelat bon année sous. Oui à l'ongwe n'a été. J'ai qui bien ça comme moi na papa chéri. A comme Gilles piano. Qui encore? Nani sujet. Mutaza ko se retrouver pour nani. Oh lungana. Minwa ba. Te ba minwa ba yé ba za ko ba pipi ou non? Azaka penza na nini te. Nani susu. Quand tu yom to olobité, seul musicien longwa kuna ningi c'est ça ibuba. Nani susu. Ale pela ba benga na ebo yobité. Ba benga na ba biso ba bi age koki. Même si j'ai coquille que nous ça vie na yo akepe abandi ko sambrouiller libanda ayembi boya sangana leki na beti bombe azongi boya azongi ba sala orchestre pour donc mystique vana ba mise ba utape pa lempe la ba bisa ninga regretaka kuna vana ba mise na yo kani ba regret natangi ba mise ba longa pa na natangi double revolver utape lempe la éviter plateau na yo ah moni hein yo mo ba ndako beta sukara. Voilà. Merci beaucoup à toi, notre bouquet. Mesdames et messieurs, tu connais déjà consulté l'émission à Bisso. Grand merci à toi, Irène Mwanza, maman sociale. En tout cas, maman Irène Mwanza, ngani na pe sombote. Mayoka yo, le 29 avril, c'était le jour de mon anniversaire. Annette Turabando bitani sula maman Irène Mwanza, maman sociale. Na moni yango ba tumingi ya poto so ba yekaka wa séjour na esili ba baxi confinement abani ko tambola makulu ngulu bisenga senga yo mto yako kabili ba tubilamba obani ko senga so na la tano ba séjour na zao en tout cas yo vraiment za femme sociale femme sage bâti sa maison oyebi pena komi bomba bien na confinement oyo ozo vivre kaka comme tu es en Europe ndenga ko yaki moni so muta moni amuna ganeti ah oyaki mkonini tena sina essa da 3 mois donc maman Irène Mwanza maman sociale njama mona yo. En tout cas, ndenge za mwasi makasi ko seko zapena mobala malamu na pesi semeki na ngambote mais pas iwapi azali semeki na ngana pesi mbote na bala nyoso mon ami Daniel Mbata garçon suisse tata mapasa je n'ai pas dit bonjour à ma maman chérie femme sage maman Madonga la mes condoléances mère nanga akufa du papa mon grand-père est parti Gilbert Bamanai en tout cas maman mes condoléances courage à toute la famille je salue mon papa au Canada Jean-Pierre Brumbo Mukenge Bayamba et l'homme mobile quoi donc boss na biso Clébo comment il Pichu Mangaya boss Pichu Mangaya en tout cas oza pena mutu moko casting à makasi pour ndengo puna pena équipe yo pour Clébo ko ezamwa passe en tout cas je salue tout le monde Pesimbote na Kishasa Mobimba bisous bye. Voilà, merci beaucoup à toi, Arnaud Boukengue. Grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Grand merci à celui qui était derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim. Grand merci à mon major Francis Sankoumo. Grand merci à mon vieux Chez Chilongo. Commandant Kazadi, commandant Lino. Commandant Kazadi, ma peka kilo, commandant Lino, là où repose la confiance du chef. Merci beaucoup. Contactez-moi plus 243 81 224 09 24.
Commandant Kazadi, commandant Lino, là où repose la confiance du chef, contactez-moi plus 243 81 224 09 24. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi Arnaud de Mukenge d'avoir accepté mon invitation. Un grand merci à toutes ces personnes au Balandinga, toutes ces personnes qui se donnent le plaisir de commenter, partager. Vos commentaires, vos suggestions nous aident à se perfectionner. Grand merci à my lady boss Pichou Mangaya. Grand merci à l'homme invisible de la nation. Grand merci au commandant Alino et le commandant Kazadi. Grand merci à vous. Grand merci à Madame du Cœur. Commandant Kazadi, commandant Alino, Madame français, garde républicaine. Voilà, grand merci à Madame du Cœur, une dame remplie d'amour. Annie Moussouloukou, grand merci à tous nos abonnés de clevoa.com. Restez branchés, bonne suite de programme. Bye bye.